Bienvenue dans votre émission Préparez-nous pour le mariage. Alors, bonjour, dès qu'on a le bac, maman, papa. Émission de bien Préparez-nous pour le mariage. Encore une fois, c'est maman Eliane, la patronne. Donc, vous êtes la représentatrice et émission Préparez-nous pour le mariage. Les lots open, on invite ceux qui banent maman, papa. Et ces émissions, vous avez détente. Pourquoi on a besoin de détente? Ces émissions, mon co, de tout, on a bien maman Eliane, tout dans un kata Kinshasa. Donc, on a une kata Kinshasa, na tamboli babi, mon pansa, on soit tamboli, ska kenda luka, pour na, tant ou zonga. Elle a ma solo, elle obéit ma solo, elle place yaki ndaki. Alors, on a tambola qui. Nathalie, nabite, nana, mutumo, bonamona, batubalinga, mingi. Pour na mona, rasoka, photo, négotique na Facebook, mon gars, mbalamoko 5000 j'aime. Moutongonani, comme un homme. Anna, moi, musika, rangate, pour bien comme un homme. Non, comme un homme. Soit à moi, c'est toi à mon bal. N'habitez mais te poser la question. Il y a mon co. Après, ça, c'est réponse par rapport à la question qu'on a reposée. N'habitez qu'au les boys. Moi aussi, n'était à mon bal. Non, il va bien. Donc, il y a mon comme donc, je reçois pour vous aujourd'hui qui c'est Njora. Donc, il y a un bien Njora. Ça n'a bien vieux, ça n'a bien tantine. N'habitez, n'a bien quand on bien. Mais, mon obangi, moi, tant que ça, il y a des coffres, mais, n'habitez. Vincent, moi, ma cavoye, hein. Bonjour. Bonjour, Tantine Eliane et tout. Maman. Pour non comprendre, tu n'as bien eu, viens Njora, Tantine Njora, n'a bien gondé. Ouais, so bien vient Njora, ça l'a bien. Et ça surnom, et ça, puis vient Njora, ça va fantasme, mon robot. Il y a bien, et ça n'est pas la ligne là-bas. Mais après, tu es Tantine Christine. Tantine Christine, c'est bon, on a ça à moi aussi. Hein? Oh, donc, vous avez moi aussi. La Simbi, a bête à nete. Na saka a bête à la moi, a bête à nete. Ok, on a bien dit. Tu es un mozap, na vrai chéri, tu as la vraie chéri, à Hautine, à Paris, moi aussi à Batoupé. Moi, c'est pas une casse. Nous, tout en bas, notre tour. Moi, c'est pas une casse, mais c'est nettoyé. Attends, tu vas bon, et tu as ma tête. Comment tu me dis 6 mois, tu as ma tête, 8 mois, tu as ma tête. Basta, tu pas comment? Ne pas moi, tu as na baso bazana babagi. Bakinduma basalaka. Oh, na monaka. Banana. Non, banana. Na bisio jenga kayamba nze mo kala. Venanga nikesni to akoye bango. Pona nini basi ya mabala bakoma mobulu makasi koleka. Basi ya ndumba par rapport à basi ya ndumba o azai na bagite. Mais baso bana bagi na mosapi. Na lobite ke basi nyonso. Mais toi na mokila se même o ba mosala. Tant to bala naka. Ngano na bala te ya mariage. Po ngana bala ba sentanga. Ngao siko. Obi pona tout na makam. Ah, yo no tu. Osabe moi aussi. Ah, tous mon bal. Tant se dédé tant. Cameraman, venez bien. Même moi aussi, hein. Même moi aussi ne bastion soit zalaka. Même moi aussi des bastions soit zalaka. La salle émission a été pardon. C'est quoi? Benjora. Na pena mo Benjora na mo ki zana na tu. Donc ça mon bel no. Ah. Benjora. Ah. Benjora lo ga mo sinyoso. Na botet. Ah, pa na bana. Na bana pena mo bal vraiment anga ye. Obi ngana tikile ngala sala émission bo. Te qui était fort. C'est quoi? Pardon qui n'était. C'est quoi mon bel no yara na. Te yara. Ah, c'est pardon. C'est quoi mon bel no banga côté. Abanganga pour on banga mo ka so sili mo ka ku te moi si ko banga look nanga te sa look mais na kati nanga na bo moi si au pande basi so bazalaka et puis na attendre so na mobile na lo boto mobile ti il va de lo boto ba ni tu la boto li ni qu'est-ce ni tout na tendre so mobile mo bana. Ah, ngapla zara na chéri ça va. Ngalo la chemise. Ngalo pas mbali chemise. Ko so rati o bona kana na libanda boye qui vient Njora. Mais ta bona ça n'a parlé vraiment. Na mo sile ba jo so zalaka. O bo baga émission ko saka 10 minutes pardon. Ko ça ba 30 minutes tu boni.
Ok, ma belle. Non, ça peut bon, non, moi si penza na butu penza, ou l'ongoli penza ba look no oyo. Papa penza ya tele bana, moi sinanga, viens jora. Ah, gars, jamais la raille. Jamais la raille. Bon. Donc, yembi na ngata atana ni Fabregas, hein? Fabregas comment on est là? Nga ma botinga mongo. Ba ma so ba la kisa biso. Moi si biso moi si ataka ala la kana liputa pamba. Biso ba mongo ne to sa boye. Nga liputa na tolo la likaka. Po ba robe de ba robe za na poto wana. Biso ba ngala la ataka liputa kaka. Liputa kaka la likaka bon. C'est tout. C'est quoi viens jora. C'est quoi yebisanga elo dit penza tinda ko penza. Yo penza penza moi si. Oza nde oza boye. Eh bien, Luka onde oza boye. Elo ni penza mobile ne pas sepela ne boye. Bien. Teza mobile ma penza américaine. Mobile na sepela ne boye. Nga mobile na sepela ne boye. A sepela na baluk no. A sepela na baluk a sepela makasi eza ndenza masalanga ndenza oza muta de côté te. Quand je dis de côté tu comprends non? Moi ouais, tantôt moi c'est tantôt mobile. Ouais, je comprends. Donc ba tu ko musu bakalisa donc yo la loin donc ngo za na boye ndela za lo baké donc papa penza lotina mama Maria papa penza do ndenge za wana na butu penza ndeza la ka penza ngoli penza bino atali bino ngana na mosi na penza vient njoro parce que ya benga konani papa benga konani mobile non Christine ba vient njoro kuna ndako ngeza kate Viens na balabala na ba Vincent Louise ya fille public surtout côté na ba Vincent fille njora maintenant on a ndako ko na utabenganga nga koko bana nga benga nga mama place na monique attends place na monique que sœur nanga koko na nga za na 2 ans mais abenga nga mama elekelanga atikala ko mona nga mukolo moko te na liputa koko na nga mona ya mwana na nga na ndako abenga nga mama elekela nga tilelo ngabi atana amona ba nyonyoti tana simbi limbisa ngapa amona nini ba nyonyo baby desa ba ba mais oui bon nanga moi si luka moi na mama luka ba mama nyonso nde bazana ndako na bana na libota lelo bana so ba tanga université parce que naza mama bat bala na luka yanga ite ezaka luki nanga motema nanga bato bayebite ngana ko eloko moko ngana kikisi njora nanga na milieu ya musique o ba respecter moi si ya mutute et puis milieu ya musique eza milieu ba respecter moi si te omonika ndo yo za atwa bag so bano keleka ba répéter so ba musicien ba hôtel bag te ba lingo mais na bango tu na monde ya musique presque belé ba linganga mais na esprit c'est qui pour le bien et puis baba courage donc yo peut-être ngo za ka boy ba lingio peut-être bi ofinga na lingio mi balo babanga te baza ba makasi baza pe belé oh so na chele toy c'est ko beta ndenga ko de le mo linganga kala boy fiango akena boma alina goma Cornel alinginga bavai na muninga na abi na sebe na mo so bene ko banga ko beta gato o so prendre encore pour mongo nga babanga kanga mais ya ba bize be na dilondole mais mi bali pe ba esprit amona kana momi balinganga ko même na Facebook nanga mi bali ta 40 balinganga kanga mais ngana sa ba o Facebook pour mona ngate ya musika ba mona ninga na mona boy live kisinjora ana Norvège na na Italie ana me kaka komaka kisinjora na lingio kani tu vaino na avant cette émission mon bal mo atanga le toy abi amone photo mo kaka mi penda pam oh lona bon ngapena na ebite ngana respecter nzoto langa nana mila musique za mila ba respecter mon tuteur ngapa mo balo aboti sanga mwana bana nana mo balo ebi nzoto langa zate félicitations ali abima o alala na kisinjora moi ko to chete mete talaka nengo za eleba nango eh ndinga sa bo so mo oh ibu mo na parida musika no zakate nanga ga sama bona ka be comme un homme baba nga femme no comme un homme ga sama bo so na bio comme un homme kasi na so
bango les cap so ba roger ba mosaka o comme un homme mais ane maelete pona ga mwasi ayi na nga mwasi ayi na za nga mwasi c'est na tuno na question mo bona tuno nan oyebi na copine nga moko asa na RTNC maman Pascaline donc na mota ko moi émission oyo awa c'est la mimi na poser na question mo boy est-ce que poser en banda moi parce que moi c'est na mukala na banda yo za banda ngana ebisi koza mbana kisi nyo emo zo banga na musika na mbanda te na ndimite pas à péter bongo lelo o c'est vraiment mbali ne peut comment na ibana te autant peu comment mbali na te banga ba ozo tant comment mbali te pour banga ba ozo ayo bien bien ni kes nit ni kes nit on balade ah mbala mo bana est-ce que vous avez un mandat? Vous avez Paris. Ah, je vais bien maintenant cette matin à l'école. La Paris. Vous avez bien de la patronne, je donne des aboués. La patronne. Donc, on a un mandat, c'est impossible. La patronne. Vous avez une intimité, jolie, propre, sur la bien. Dans mon classe, ce qui fait niquer, c'est ni tu as beau, il y a des choses à moi, ça. Et puis, n'habite ça bien, on vit bien. On va bien. Comment lula non donc tout à l'heure n'habite pas mon bande. Comment lula nga? Na c'est pas nous makasi, na c'est pas nous makasi, na c'est pas nous makasi. On regarde internet. Et les nitu la Providence service traiteur international donc alors non le biboye et là fait na monina sanga na kuna na réalisateur na biso a faire balancer biso na publicité service traiteur de corps la Providence pour penanga musana na salaka la Providence donc musalo penanga na salaka za service traiteur de corps la Providence ba mariage ba anniversaire ba banquet ni surtout on vraiment en tout cas donc penanga musana nga ngwana alors ba faire passer biso na publicité service traiteur de corps la Providence après tout ça nini to continuer ko zongela masolo na biso te monsieur c'est non te émission yo na tuni comment mbali non le bité et la bonne émission Sili. Ah, en tout cas maintenant tout en a publicité service traiteur de conseil la Providence azana ya qui était aux ongles les sous to so anai bato bota la cahier pour mon agenga azali en tout cas vraiment koyiba mutu na musika na koyiba mutu na pemeni ya ndenge moko te c'est une femme très très gentille puis très sympa donc on a comment qui en tout cas na bengue kamba moko va se présenter mais il est fanatique nanga avec les fanatiques voilà quoi donc c'est pas la patronne a gagné sa bengue et c'est pas le qui est déjà fanatique donc n'enga la linga qui donc n'enga pas linga donc tout ça batembele basani balingani donc on se dit totalement puis ça service de conseil la Providence à tout à l'heure des gros bisous gros bisous Diego Ngango était en tout cas batunu surtout bazana kata service de conseil ba personnel nanga nyo sur le ba bisous belé ce jour nanga kalaté aussi la nango donc na grâce nzambe na ozonga to ke ndo banam sala bino mo boyebi ka ke agenda de Jésus à otonda ba gros bisous à tout à l'heure.
Yeah, yeah. I run New York. I get it. Said it, I like it. Oh, yeah. C'est une cause. On se fait tenter. Full of demons, I don't wanna hear them anymore. Got me heartbroken, fine. So many babies screaming cause they seeing destruction before they see a human being. So they start smoking weed, we'll never get out. I swear, disappearance in air, they go game, nigga, where? Posted on the block, in the black air. Tour de contrôle. Ladies and gentlemen, bienvenue. Bientôt nous allons les commandants de bord devront décider de cette Malobi, hein? Essuie. Prophète number one. Yeba. Imbondero d'Afrique. Wambasasu. Isabela, abre essa porta e vamos conversar. Nakalisi en tout cas Alpha Bumbika na moni monde ngo sepeli au talo bien en tout cas vraiment donc même la providence de la patronne penza ça penza musala penza ya bien donc dans kasi bo totala wana ona bo moni wana zo bongisa biloko ça bodo ezanga mo même monde tata tebino ba RDC potala kaka RDC on va vraiment terre natale quoi na kata terre natale na tebino ba RDC bono bo moni tout ce qui est anniversaire mariage baptême bo hésiter 06 15 31 69 90 bo contacter nga pona ba mariage na bino nazonga le susu vienjora mais ngalo kwa na mwasi bo mwasi ya tellement mingi na kati nanga na benga tante Christine et au déranger yo et déranger tante Christine c'est bien bon maman la Christine vienjora et ya kaka bon ma Christine zana na ton question mo ouais na mono bena bien au célibataire bon c'est une question où est bien on a ko célibataire non répondre c'est une question où on a ko célibataire en tout cas voilà monsieur baby nango betanga te te yo beto te yo tu no poto bino mama kongo te nga beta ba mibali oh le voilà o kimaka mosaka te mosaka te ngala kanyela garçon mo be bogisi bopema pona beta kima ti poto si ba kimisa poto yina ngana beta yi na bien na tuno ninga litoya pona bike mon émission nga émission na ndeza ka ba famille penza ba vandaka ba vandi bazotala papa mama na bala mena tuno ninga litoya Nicolas va comprendre. Te lo bana micro kaka ko tane ngote ba tufa ba yoka. Ba ba hotela biso monda. Oye binga za kapidik. Lo ba kaka. Te nanga lo bandika to za papa na mama. Donc bon nzoto bon moi c'est ça la na openza ndenge. Yo zonge bendoni. Ozonge bendoni. Pour le lingue, oh, yo te. Pour la radio, t'as pour moi c'est ça la radio. Et qui m'ont bali vraiment.
Il a salé Michel Bonité, Zambénara, Sandine Tchakala, Kufa Awa. Monté ma trésor, ma losa, Sandrine Tchakala, et Michel Bonité, ça a été pardon. Donc, n'a que si nous avons donné, on a dit Beno, on a dit Bayao, sentiment bassé, ça a raté. Et ça a cassé. Naka moi, si on a un fantasme, naka moi, si sentiment où nous sommes bassés, tout bayokaka, nanjote, on appelle ayokaka, naza moi, si nous sommes malgré ça, un fantasme, il y a qui vieille, il y a qui tata, mais sous quand on a une femme. Naka moi, si les noms qu'on est Benoît Césaïebi, Sandrine Tchakala, maman na Glovine, Joëla, Grâce, Gloria, Ayebi. Donc, Mireille Oucha, il peut comprendre que non, vient du Razane, moi si. Mireille Oucha, il peut y avoir des Bakin. Mireille Oucha. Ingrid Kabo, on peut comprendre que non, en tout cas. Qui vient du Razane. Mireille Oucha. Ah, ça camarade n'est pas au Sokola, n'est quoi, tu as tout le temps à Bango, à tout Sokola. Donc, il y a Penza de ceux qui viennent du Razane, Zala, n'est Penza. Il y a Mireille Ndayebi qui n'a pas vraiment mis. N'a singolo ma Christine, hein? N'a na posa. Oh, est-ce le roi service quand on singa? Parce que mon émission est émission mon quoi, ils ont concerné ma famille, hein. Vu qu'ils concernent ma famille, n'a singa le comme mon quoi, n'a singa yo penza ce qu'on linga, toi qui nanda qu'on a yo. Oh. Ah, il peut ma pote, ouais. Mais monsieur Souka, sur la bande, tout ça va finir public la bande là. Tout le temps, on va convaincre la bande là. Oh, yo commis la bande tout ce ça a pardon. S'il te plaît. Au moins, on dit matin, papa. Papa, mouton a bien comme un homme, peut-être que non, t'es une femme. Si on lamba, quand tu as l'air au lambi, quand tout le monde pense que tu as peut-être qui s'en doit lamba au lambi, peut-être il y a un service na sengio. Ouais, merci. Pour nous, on sait pas ça. Nebola mama casse pe ko le kabasi belé parce que basi alelo et belé surtout binoming na poto mais biso on a déjà ça balambela kami balité. Ba respecter mi bali na bango te surtout biso baso bateka na bazan bateka ba bijou bateka mama maputa za mona mbongo na ye ana ko mona mbali kuti mona lambele ka fufu kuna lambe tata bino kuna a chumela ba masanga na ye mais non c'est pas ça yo ba kota zandu na kota wenze na somba biloko mo nyinga lamba na ndenge mama botanga la kisanga mo bani na lamba mama ngapa na ayebisanga so ngolamba elo totanga mi mosuni atangolo ata taba otamika musuni ata mbisa okauka pe na mbisa okauka il faut moi moka moto moi tcheli ko sokol on est au niveau de lamba do sopona et ça mi pas to ça no ki bon ko ba ministre za compter hein to ça no ki to ki manazandu to so mabiloko to ki neto ko lamba bato bo tala biso mama Hortensia na Orléans mama Hortensia leki no alinga ko ka bolingo na kalbo so tilelo ezaka nango bika leki no alinga ko mingi mama Hortensia dona za boye na kena ye na zandu asomba biloko ko lia alamba bo bato ba mona penza bo mwasi na ye penza ke ata ça comme un tonton mais c'est une tontine to ki mimba on a zandu.
Souvent moi ça linga lamba olongoli biloko la tena maboko na longoli boye na longoli bag na longoli montre siko na lingi na banda makusa na olamba ndunda légume na taba obo moni na sombi ndenge mama na ngala kisanga taba ndenge za bwena ozuka na pelisa makala na tsama mama ya moto moko ya tiède na sokola ngo na mama ya moto bongo na tokisa ngo vraiment kitoko na tsa ai na tse muscat na tse ai na tse muscat na tse lokasa na tse mama tungulu tomati oyo nde mama na ngala kisanga bomona na toksaka mai ndambo etokilo kama ya safu na bwaki tomati na kati na longoli poso soso lelo à suivre. Voilà ma ndenge ndenge. Bamaka ko bolo chaka le kimo bimba bamaka esa ni chakala Alice Pedra bamaka la kutu bamaka ba kofi olo mide ba mama mi na mimi ngola sa ko lamba lelo ngola sa ko lamba Mélanie intercontinentale. Mélanie intercontinentale. Mélanie intercontinentale. Il y a Vienjo. On a place. On a partagé les lois. On vient sur la marate. Il y a une nid où il y a la marambo. Il y a une nid où il y a la marambo. On a habité quoi. Les lois ont décidé na lamba. Le cas moi c'est mioso. Il get ma kika. Annabelle difficile à garer, vraie chérie à Paris. Brigitte a nanu soukali. Brigitte, Ndunda soukali. Loris la congolaise, la congolia. Sinon, salité n'est pas bien. De moi la moi sokola ma salité au thé. Moi la moi sokola ma salité au thé.
après ce que nous avons appris, on a ce qu'on a su kitoko, na tchena moto. Thank you, Didier Masuki, Mbana Manef à Pembe, des mois. Didier Masuki de Kissi Jora, des mois. Nous avons tant de Vienne, Didier Masuki. Lamba Benal foufou vraiment, hein. Foufou vraiment le bardeau vraiment. Mais foufou vraiment. Ce que tu as commis une séance à foufou. Mais Dieu s'attend à mon lamba. Comment dit tabané les autres toka? Tabazo toka na yé vraiment. Tabazo toka kuna. Viens dire. N'a pas ce bonjour, tout ce personnel déjà. Il y a des coquilles en douté en autre chocolat. Encore une fois, poto, bon chocolat 8 fois par jour. Au changer lamba, au coquilles en douté, mon mot Tokyo, au tambour na moyo, coach na zandu, aux olenga lenga. A toki mbanga ke chocolat, mais la moi kotoka malonga tokite. Yekaka, na toki, nganga ye, yanga changer bilamba. Quand ndenge vient dire alors bino na ebiseki bino nga bino to c'est l'émission pour batu ba mona peut-être que vient dire asakani alambaka ndeka na batemenanga na bomwasi na epenza prouver que non alambaka bomona tout à l'heure to kende kizandu to ke to sombi bilo ka ndinga lobby hein to na comme na système ya madopo kaka na to raki mingi na kimina mboko na hotel hein na to ra système ya madopo moi yanjora vient dire ate ndongo la mona bengo tantine yo mona onde en tout cas Tantine Bezana encore bien, Tantine Christine. Tantine Jorate, mais Tantine Christine. Voilà. Tantine Christine, n'abi ke ba moni, nengo sukoli ndunda, nengo oyebi ke lo mo epatenga, o sukoli ba tabalama ya moto. Masola wonde ngwana zane timbisa mayo. Et mangolo o mo fomo ya moto. Babilo tout o etangami. Ya fresh. Fomo ya moto, o sukoli yango. Moi même makoso. Nataka bajeni fie beso na ketala bamona kama koso kaka ndengwana non des arazei so so ma moto te tanti Chris l'accent funga tanzungu nozo lamba comme maman bomoni azo lamba penza ezate ke o boy tete o lamba to izo solo kitoko to uti bezazana vraiment et puis c'est pimbo penza wana solo ndembi quand de tolobaki ma fufu quand de tolobaki na mino bite kutekuna nte quand de tolobaki ke omona omoni ka mutu jije ya zaboye ndenge balobaki celui qui trouve une femme trouve le bonheur donc il peut mobile na trouver le bonheur na ye lelo aza tantine Christina vient jorate aza tantine Christine bo monde to bimaki na ye to ke na ezandu to sali ba course to somi biloko ayeso ko azolamba so ko lamba ngapa na olia musulmoko musulmoko la safu bale kokina bata poto bolia mingite kokina ngonga pe kaka bolia déjà elo ngai na ba pona conclure émission na ngabo mo atango biloko ko bela ndenge ya ko tshongo na mesa nde baloba ke mosi ko lamba to mona na tango akala bato bazolo kaka batengi bikolo kaka ba mongo ba ebo lambe o ka ba luba balama biloko mai o ka ba kongo na fumbwa or ezaki na tango wana ezaki bongo mais na 21e siècle échangé lelo soki to lakisi bana kolamba te bana bayo bolamba te balobi te po mona botami aza mongo automatiquement koyeba kolamba non ce n'est pas ça il faut ko lakisa ye koyeba po mona koyeba kolamba ezate ke ba te wana ezaki na tango kala ndenge zalaki o ekolo bolamba bien ekolo c'est vrai que ekolo de ekolo za spécialité nango mais en général il faut apprendre aux enfants ndenge ni balamba ka faut lakisa bana na tuni mama Christine pourquoi est-ce que la maman tabi maman ba mutale ngona que maman ba ngopse faut ko bloko na ma moto elle a appris de sa mère bino pe bana obo tala biso il faut ba apprendre tant ozo ba tambo ko lakisa bino ba saka boy
moto kokoyeba moyebi pe nyonso to te mponga pe namoni vie nzoka nde asali na moto ya cuisine mais namoni nde asali biloko vraiment rien à corriger mpona batekesala te asali vraiment biloko na ye nde mpenza mwasi asalaka biloko eza na moto tozela bomona finition soki ebeli aotiango na mesa abi apesanga mosuni moko mais dérange nango nga te naleyanga ta mosuni moko na mwa ndunda na mwa tartine na kwanga osalanga kaka bien nakanisi bato balata biso vraiment basepeli Yann Marie Londi vraiment body magique ardis nakanisi ke ongo sa semoule ocha semoule osala ondeni nde nazomwa semoule ndambo ya jono bamba semoule eutaka Lwanda nasali mama ya potopoto sikoyo nde eza na etoka mpo sola mobeso elongwa sola mobeso elongwa nalamba mpe na fufu vraiment nasangisa na fufu ya manioko ok nalamba en tout cas naza mpena un peu fatigué quoi. D'accord Tantine, merci Tantine. Bon tout le monde lamba fufu na okasi. naoyoka semula soki ebeli Sandine Tsakala ya nanga matu ideli motema ya Debora bofano moni ne nalambaka alipegal mwasa pembe na swet moni ne nalamba sikoyo Alex. Oh, comment tu vas? Qu'est-ce que ça? Ouais. On s'appelle le DJ. Aza moto na lemi. Bon, allez-y, pas ndunda, maman ndunda. Ok, né. Bana Paris, bana Panama, bana Belgique, bana l'Angleterre, bana États-Unis, Canada, na Autriche, na Australie, tout le monde a apprécié Mata, Mignon Gaxol Australie, na Norvège, na mon Jonas Ferro Star, na Lambarako. Alors, je vais prendre un mot sur moi, à l'équipe. Tout le monde c'est une salle. Pour ça, les gens Comment vraiment tante Christine penza lambinde peut-être zoaki en tout cas faut le faire il faut vraiment la patronne pose et penza ça makambo asali toke penza zandu asami penza biloko penza lambi penza ngo bomoni nde balobaka donc faut apprendre aux enfants hein. Oh tantine est-ce que vient jour lamba mais maman bango laisse ko lamba
yango na lambi biloko yo mona na ka kieza kitoko bika biloko bio na Congo na biso vraiment en tout cas vraiment yani maringa na okile na kitoko atala ka taba Congo na ndonda Congo donc ndo lia bien donc ndo lia bien yani Marie viens Jora en tout cas merci beaucoup na ngo participer na émission à préparer nous pour le mariage hein na biso vraiment merci et qui venza posa na ndeka yo mo na Facebook soko komiki de moni viens Jora te se okoma kimte. Donc on est là comme on vient de et puis na sel mambo nga au sel makambo nga na linga qui vraiment merci beaucoup nzamba pambola o sozo mo lo basuka o bisa bato ba otala biso pour penza musala et si les pona lelo. Ouais, merci na bato tu ba otala sur monde entier. Ndega na msano na moi soka moi sinyoso na kula manyoso loka petantin Eliane ni twazana na kin mona pena système afumbo fumbo ponga na mkongo ya papa botsana mkongo musingombe. Donc en tout cas bato tu merci. Tout balinganga na Europe album na ngazo bima c'est mon tour en tout cas vous pesa nga chance boyo kayango en tout cas vous allez décider quoi parce que banze baba mameza wana ba misi na pesa bango confiance baza ba chanteur oyo ba yelelo o ba yelelo pour na bino lelo en tout cas merci na mato idole motema Deborah bo fando na Suède Alice Pedral moi ça pembe na Suède il y a Jean-Jacques Pagna mobile ya pembe na Suisse il y a Jacques Jean Pagna na lingo mingi Guilhem Maindu le mannequin de Paris na lingo mingi Line Konde les jeunes Malemba Benoît XVI Pape Motema Maria Valence en tout cas bisous à tous c'est moteur zola mama kande biloko zola mama quoi système ka ya moro Narasi pas lelo to kaboy na bino wana so bo sota le mission ya njora bo tala ka ndana tambola ki dono le bino bato bele o bolinga ka bo mona ba émission na bango que Dieu vous bénisse God bless you nzamba nu bele chanel ba na betu bons bye bye anapi pour c'est ça anapi pour hein